Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais attendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité à nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Tout de suite, Mibeko dans Deutéronome 5, 1 à 21. Et la troisième lecture, Nabiso, Yango Tokozo Yango na Mokanda ya 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, Tokozoga verset moko 6. Et puis toujours dans 1 Jean wana, Tokozo chapitre 3, toujours verset moko 24. Donc 1 Jean chapitre 2, 6. Et 1 Jean toujours chapitre 3, 24. Donc verset 24. Soki tomoni Tokotanga dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Toleki dans 1 Jean 3, 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Tout de suite, Mibeko dans Deutéronome 5, 1 à 21. Et la troisième lecture, Nabiso, Yango Tokozo Yango na Mokanda ya 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, Tokozoga verset moko 6. Et puis toujours dans 1 Jean wana, Tokozo chapitre 3, toujours verset moko 24. Donc 1 Jean chapitre 2, 6. Et 1 Jean toujours chapitre 3, 24. Donc verset 24. Soki tomoni Tokotanga dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit
marché aussi comme il a marché lui-même. Dans 1 Jean 3, 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout bon. Au combat de Nabandeko, tous allez toujours le même panier. Biso pense toujours na kati ya mokili masumu. Yo yaka opeto la biso po ete liloba o tokoloba na poko lelo même moko mibale kati ya litema na biso to poko bongwana. Tous na posa ya so to pusa na pembe na Nzambe. Mais yo soko tiki biso ya lipasse. La tabiso pesa biso makasi ya yo Nzambe po ete solo to sala musala na yo pe to la dayo ndenge zo kotinga biso. Ki nyaka ka to sengi ndenge to bela kyo ne bandi ko yebe to zali kat na biso. Kubanda na tango kino suka ya programme na biso na komba tata mwana pe tata mwana santo. Amen. Na komba ya tata mwana pe tata mwana santo. Totanga ki liboso na ntembo bayuda biso ndenge tokolobaka ngo ntango nyonso. Na nzembo tukutangaka biso bakimbangiste tozali riche na ba nzembo na biso. Pambate soki okoti na kati na église, okoti na kati tonga okomona ete solo ce n'est pas hasard papa Molimo Santo apesa biso programme que avant to fongola mokanda na ye apesa biso programme pour être ba chorale ça ba tour de chant pour na kotia Nzambe liboso na ba tour de chant oyo ba chorale de sala to kotia Nzambe liboso pa bate na ba tour de chant ya mwana ba parole de Dieu oyo biso to kolobaka ba message ya Nzambe ya Molimo Santo oyo akopesa ka biso yango wana to kotia ka liboso pour être aider ya biso liboso avant biso to banda ko fongola mokanda ya tata Nzambe. Tolandi ba tour de chant ndenge toyembeli yango lesika oyo yokomona ete soko landi chorale moko e yena message oyo ya kokola lelo chorale moko e yena louange oyo ya mokola lelo po ete tokumisa bele moto moko tata Nzambe e yena message non soki tozalaka attentif toza kolanda ndenge ba chorale eza koyemba okomona ete solo déjà sorti message oyo ya journal lelo okei na yo pe oyebe ete solo na kati na ndaka Nzambe atei ngai na ba message ya ba chorale yebi mais eloko nini koyela biso ntango nyonso tokosambelaka tokolandaka mibeko ya tata Nzambe tokotosaka tokolandaka ndenge nini ba instruction ko pesa mela biso mais motuna moko ekoyela biso motuna wana ezaka pona biso te mais motuna wana koko na biso David atunaki motuna ya amitunaki ya koyeba benga na kosambelaka mais ndenge nini na kokosala moto nini oyo ndenge nini na kokosala pointe na koko mériter bokonzi na yo tata Nzambe. Pour moi, nous avons un point d'interrogation. Est-ce que Ngaïne n'a zaboé depuis na botama depuis na koma kimbagiste depuis na kolanda kamibe kwa tata Nzambe est-ce que na kolonga est-ce que na kolonga mibe kwa tata Nzambe ni na kolanda yango tous avons un point d'interrogation tomié par la bisoté est-ce que to kolonga te roi David a mituna ndikan a posé question. Et pas être Nzambe. Et Nzambe peut apprécier réponse. Montonine oyo, ce qui a sali boye pour être mérité beaucoup de yo. Pour nous mériter beaucoup de Nzambe, ni na koko sala. Motuna ne boye la kabiso tango nyos. Ni na koko sala pour être mérité. Pas mateba o balega ki liboso na biso, ba yeba ki na bango. Ndakisa bakoko mikala bayebaki na bango
qu'il faut alonga na ye. Pambate mutuna oyo se amituna kiango amipesa ki déjà réponse. Yango moni même liwa bandengo banga yango te. Pambate pono mériter beaucoup de likolo, il faut les kaka na nzela liwa. Mais moto akobanga liwa, c'est-à-dire la sûreté qu'a mérité beaucoup de likolo. Bakoko na biso bikala bandengo ko luka kutu lelo akufa lobi musika po itayeba kite ako mériter beaucoup de likolo. Pour répondre à la question, Oyo, roi David a tout dit, Nani Oyo a kokota kokonza likolo. A tout ni motuna poeta kokoto réponse. Pour motuna wana ba réponse wana soki yo o remplir la mokaka yeberete e la yo moi e la botu oko mériter kokonza likolo. Oko mériter yango. Oyo nyoso yela biso, tozomona na kata mokili makambo ezo yela biso na kata mokili. Tout ça au monde, nous sommes on va être dans la 4e génération, tout ça pour vivre ma cambo, ils ont les capsules. Oh, nous sommes tous les capsules en cas c'est ça, bilaka au tatan zamba le bac d'abisso. Yango, c'est comme ça. Yango, le bic, ils ont du débit. Oh, ils ont envoyé l'abisso. Bilaka et tatan zambé. Oh, on connaît soit tikali koloba. Avant la fin du monde, au monde, ma cambo et koleka. Ma cambo, nous sommes tous les capsules, nous sommes vivre dans la 4e génération. Mais si il faut se poser la question, pendant des années, et où tu comprends, tu se poser la question. N'est-ce pas au tambola? Si comme en décembre 2023, ou bien en janvier 2023, n'est-ce pas au tambola pour être, n'a pas mérité pour conseiller Kolo. Roi David a dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Moto aza kotambola na intégrité. Azotambola na bokebi ya tata Nzambe. Na botosi mibeko ya tata Nzambe. Moto azotambola avec la justice. L'intégrité de Tata Nzambe. Tu es bien souvent sur l'intégrité. Mon tour résout dans les camps de Tata Nzambe dans les mêmes nuances. Attends Satan et Koko Saye. Attends moto et Koko Saye. Attends moto et Koko Pese Masengina Mabe. Il y a ça toujours intègre de Tata Nzambe. Attends pas si il est malade, il y a n'engeni n'ayeli na kati na zoto na ye. Attends Koufa, el monani liboso na ye, mais il est toujours intègre. Il dit ticket de Koko Saye, Tata Nzambe Koko Saye. L'intégrité. Et ils allaient me quitter par ma maman. Qu'on allait intégrer les besoins de Tanzanie. L'anzoto bistolati. Moi, malade, moi, mukeka kama yale de voyela, moi, muke. Ici, au commis qu'on nous banzela. N'a aucun de wapi. N'a qu'un de luka maman bikou de abdikou langai. N'a qu'un n'est pas un tel, ba passer, ba commis, ba faux passer, ba commis belle la gata mokili. Pas mal de communes à Suka. Et Bango ne va pas séduire dans la Tata Nzambe. Moi, pas si il y a ah, tu as des Sikavo. Ah, tu as des batailles à la bataille à ma boque. Bataille pas plus de chance. Le temps où on a sous intègre le besoin de Tata Nzambe. Mais l'intégrité de Tata Nzambe passe à te yélion d'engeni. Tous un exemple autre qu'on a dans tout la Bible. Oh, il y a un Job. Ah, ça n'a qui n'a passe. Azalaki na mbongo nyonso tu esili bana na ye nyonso tu bakufi e liwa ya bana na ye elobi teke non moko akufi lelo semaine prochaine mosusu akufi bana bakufi le même jour na même fête mpo bango tu bazalaki esika moko mpo bandaki kolia bana bakufi nzela moko mais tomoni azalaki toujours intègre. Et Nzambe atikaki ete apesi pe Satan lobi simba nzoto na ye nga na yebiso de moto wana aza intègre kati na ngai simba nzoto na ye pesa maladi mais molimo na ye kosimba te pamba te Nzambe azali très jaloux na kati ya molimo na ye pamba te ye molimo wana ya nde ye Nzambe kosimba molimo na ye te tomoni
ndeko na biso azwi malade baye kopesa ba conseil ya mabe ba camarade ba pesi ba conseil ya mabe voire même moi si na ya lobi mais yo kangami kaka na nzela opona nini tika nzela oyo toke boyo to lisalisi alobi non 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 nzambe mutapesaki yende mutaote azwi yango totali l'intégrité mais biso totala biso tozalaka intègre liboso ya nzambe tomarchaka selon la justice ya nzambe moindre problème soki eyebi biso nyonso tu toyebi même l'accident de bana jeteki oyo esalamaki tomoni bamama batata babeti mabaku misusu balongo na kati ya lingomba oke nkambo osali accident olongo na kati ya lingomba olobi me nzela oyo oza koboma bato ozwi mwa maladi ozwi mwa pasi olongo na lingomba olobi te me nzambe naza kosambela depuis na bandaki kosambela nazozoka lisalisi te otengami na ntango wana ozali susu intègre liboso ya tata nzambe te mais awa balobi na biso ya po ete kokokota bokonza likolo il faut zala intègre l'intégrité il faut zala intègre na likambo ya tata nzambe ata pasi ata bisengo ata kufa eyeli yo ozala toujours intègre oloba ete nzambe nde moto alingi esala pamba te soki nzambe apesi fait vérité ekosalama te pamba te ozali mwana na ye yo ozotambola na ndenge na ye tambola na justice ya tata nzambe zala na botosi zala na vérité na motema na mobimba kokosa te bikosa pamba te yango wana enveloppe biso toya kolata surtout na poto tika na kosa soki na kosi po ete nakokozwa mbongo bakopesa ngai tokosaka mingi likambo wana biso etange bana ya tata nzambe papa ntango ayaki na Genève tosengaki bolimbisi ya likambo wana pamba te tobimonaki ete solo toye na poto eloko lisumu ya liboso tosalaki ya kokosa mentir tokosaki e toexplike nzambe tolobi te toya awa toya kokosa po ete tokovanda na kati bamboka oyo mais yengo ozala eza habitude te ke non tobanda kokosa ntango nyonso tu mpona nazwa mbongo na CPS ifo nakosa soki mpona nazwa chômage ifo nakosa mpona nazwa eloko ya motuya oyo naza koluka ifo nakosa ekoma laisse passer te pamba te balobi na biso awa tokotambola na vérité te ya tata nzambe tokozala na lokuta kati na biso parceke nzela yango ya nzambe tokokota yango ndenge nini ekozala na biso pasi vérité ekozala na biso te na ntango wana tokobunga il ne fait point de mal à son semblable bolingo baza kotinda biso moto oyo akosalaka mabe na ndeko na ye te kosala mabe na ndeko na yo te po ete okomonisa ye pasi biso tokosalaka yango bichido wana tozalaka nango moninga mona pasi yo ozala na bisengo okokota bokonza likolo te pamba te condition yango bapesi biso moko kati na biso aza komona eske ngai nakotambolaka ndenge wana bokonza likolo ezali pasi me balakisi biso ndenge nini tokokozala po ete tokomerite yango eske ngai nakotambolaka ndenge wana nakolingaka ndeko na ngai azala na pasi ngai nasepela ndenge toza komona égoïsme ekoti na kati ya mokili na batambusi meme ya politike toza komona yango bandeko mosusu bamona pasi ye moko kaka azala na bisengo atambola na bavoitire ya kitoko azala na ndako ya kitoko alia kitoko me bandeko mosusu bazosouffrir bazosanga meme eloko ya kolia toza komona yango eloko wana soki toza komona yango tokamwa te pamba te balobi na biso awa bakomona bokonza likolo te bato bazosala bizaleli wana bakomona bokonza likolo te pamba te yo ozofaire souffrir ndeko na yo oyo aza pembeni na yo olingi azala na pasi yo ozala lesengo na ntango wana komona bokonza likolo te sala bolamu na moto oyo aza pembeni na yo semblable na yo ndeko aza pembeni sala bolamu malamu yo sala ye bolamu pamba te so yo sala ye bolamu nzambe nde akofuta yo esengo yo opesa mpa ya ndeko na yo nzambe nde aza kofuta yo me soki oza komonisa epasi bokonza likolo okomona yango te moto oyo akodebisaka mbongo na ye na intere te biso
bandimi toyebi tant que vous avez des capacités, jamais peut vous aider avec profit. Avec profit. Donc, ça, les aïeux, pour être yé, lobby, à ça, ça va boy, à couper ça va boy. Donc, vous avez un bon pour être lobby, à couper ça va avec des bénéfices, avec intérêt à l'appui. Nous avons pas besoin de ça, tant qu'on est sollicité, au moins, ici, passe. Nous avons la histoire. Salisa ndeko na wana tena mwana mobimba poete yeso ko salisi nzamba ko salisa yo mais soko salisa avec profit beaucoup nzali koloko kota yango te ko mona toujours passe totali batata ba maman esika ni biso totelemi na bala kisi biso ndenge biso to ko kota ba kota likolo yo na ngai totelemi esika ni elani kaka nzembo oyo roi David ayembi atuni mipuna epa ya tata nzambe mais pesi biso la lelo mayele po toyeba pona to ko mériter yango il faut to landa ndenge balobi na biso lesika oyo nzembo kaka yo telemi lesika ni bao pe balekaki liboso na biso toyebi ndenge nini bango batambolaki nzambe akozala toujours patient akopesa biso temps tant on a coupé sa rabiso pour être tout réfléchir tout yeba ah mais les camarades nzambe o ngana za kolanda est-ce que na kolonga to na kolonga te ndenga na za kosala boye est-ce que za penza nzambe za kosepela to zo sepela te yango na mutu na biso to za na ko ta nyonso mibeko ba za ko ta na biso ta nyonso tout les autres tu on a Deutéronome pour les aba rappel o nzambe za kosala asala ki na tango wana lelo asali yango kati na biso ba rappel oyo zo pesa na biso ba ko rappela ka biso ka pa mateto yebi na biso libeko yo mais nzamba azali bolingo ko rappela ka biso tango nyo surtout soki tozali ko lala tango ye dimanche l'église ba rappela sur libeko ne faut pas faire ça ne volez pas ne faut pas tuer nzamba ko rappela ka biso toujours bona ayebisa biso te keba mokili o biso tozali ezali mokili oyo yo ko mpesa 100% te mokili oyo nzambe sala keli yango mabe se eleki ya leki ya lokola mabe kati na mokili oyo po ete biso bana oyo toza kotosa likambo na ye toko kosepela me tokosepela soki totosi yango na Deutéronome na biso mibeko biso totangi ezali mpona batata na biso te bakoko na biso te oyo se bakufa bakenda mais ezali pona ngai na yo o toza kotala na tozotala lelo o batangeli biso na mokwa lelo mibeko yo eza ko concerner biso bana Israël pepe bazalaki na kobango bamonaki yango lokola liseki pona nini kaka yo Moïse kaka yo mutokenda kosola na tata nzambe pona nini kaka yo mais tant que bamonaki moto ya tata nzambe babangi balobi malamu yo kende zula biso mibeko ye na biso pamba te tomoni moto oyo wana biso tokosupporter yango te mais malgré ayelaki bango yango oyo arapele bango est ce que batosaki yango ndenge moko na ntango na biso nzambe kutu aye kovanda kati na biso aza kolia na biso aza koloba na biso toza kotosa te toza kolanda kutu makambo aza koloba te tokoyokela nani batata bamama soki totosi mibeko te esi tozala solo kwa bana Israël ndenge tokolobaka photocopie mibale kaka bakota na 4e génération oyo tozali na souffrance oyo biso toza komona est-ce que mibale kaka bakota aussi on que nzambe molimo santo abeti to la lobi te ngai na ye ko récupérer bino na tango oyo mais bana na ngai botosa mibeko na nzambe bozala na bolingo bosala bisala ngai na ye ko récupérer bino alingi moko te kati na biso ko bongo yango ba sacrifice biso toza kosala na tango oyo okutala moto tango susu jeunesse na ye mobimba bandaki na lingomba ti na tango akomi mokolo ekokende na pamba te ekokende pamba te sacrifice oyo biso tokosalaka banda
Bon, moi, nous avons dit que Lingomba, qu'on a dit que Papa Simoki Mbango. Bah, oh, bah, Misusu, bah, Talibanda, bah, ça, Osana, Yoso, Sala, Yangote, on s'est sacrifié. Mais sacrifice, on a sur le tali, bah, tata, bah, maman, oh, biso, to, Osaraka, tant que nous avons dit que tu le à Job, ah, biso, to, Osara, to, l'équipe. Pas mal de choses, au monde, bon, mais on a quatre biso. Et surtout, la Mikilo a porté tous allés. Bon, mais on a au monde, les gens, ils bossent na biso. Soko sali, bon, on suit, bon, soko simbi, loko, on suit, bon, et ça, quand tu as vu sur les bossos, mais tu as aussi bien voté pour l'année. Papa, tu as tout ça dans vos banques, tu as entendu. Est-ce que les gars ont bon amaï, et que les gars ont bon amaï? Il y a un monde qui a rappelé Bisson à Tango, to samibe konaye, to zanabolingo, to tangi yango. Ce qui to dosi yango, la tangoana, to benga mabana na ye. To sepela, to vivre bilaka o nzamba za ko bongisa biso. Nzamba za ko mona passe molimo centre Papa Simoki Mbango aza ko mona passe aza na posa ko sepisa biso alongo na mabe o ezaka na biso mabe eza vraiment planifié na kata mokili ba tata ba maman sala mais bino za totala ba variant o eza o yela biso bate akoko epargne biso na ba kongo ekimi muso za te ba tata ba maman na malade o ndezo ba tata za bete banati yango ndeza porte. Et ça, c'est tout ça pour faire. Surtout, si les gens ont été années, vous avez intervention quand la mission n'a pas ils ont bien planifié. Est-ce que la rappel au yo au moins n'indemni katina yango ndenge ba rappelé biso été ma beto tika to sala toujours malamu po to ko sepela. Surtout tiki ma be to ko sepela. Oh, makambo nyonso nzambe aza kobongisa biso nakanisi na mibeko toleki na biso na Jean totangi 2:6 kuna elobi na biso ete Jean chapitre 2 verset 6 c'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Biso to bengami ba kimbangiste patata ba maman moko kat na biso ajwa ki baptême molimo centre lobi les jours où yo du baptême au signer contrat les bosonaï au signer contrat au lobi te butu moi ngai na kolanda kimbango na ko défendre kimbango butu moi na ko défendre Kimbangu. Kimbangu akoti kati na yo pa kozala kati na yo nzambe avandi kati na yo biso to biso na kati ya Kimbangu mais balobi na biso ya moto azako kolobeita azako ko demeurer en Dieu atambola pe ndenge nzambe ya tambolaki tambola ndenge nzambe atambolaki nzambe atambolaki ndenge ni na limemia bamvoila baye batamboli ndenge nini o balakisi biso likambo ya lingomba oyo pamba te soki ezali kaka na comportement mabe ndenge na ntango biso tokozala na esika oyo te mais bamvoila batambolaki avec un bon comportement tomoni ete na bizali na bango kaka tolobi ete bato oyo baza bato ya mokili te tika tokopie bango lobilobi okomi mpe kimbangiste au demeurer na Papa Simoki Mbango. Papa Simoki Mbango a koti kati na yo. Aza kotambusa yo. Esengeli pe yo otambola ndenge Papa Simoki Mbango atambolaki. Esengeli otambola ndenge Papa Simoki Mbango atambolaki na bizali na ye. Ngana okimbangisi na tango toza kotambola ndenge ni. Toza kotambola ndenge ni. Tomateba o banana nkolo yesu batambolaki ndenge nkolo yesu atambolaki. Tomoni makambo bango basalaki, ba miracle bango basalaki. Ba o pe batambolaki banandaki Papa Simoki Mbango tomoni ba mama Mikala. Ba Pierre ndangi tomoni misala ni bango basalaki. Lelo ngana tozolanda Papa Simoki Mbango kyangani. Misala ni biso toza kosala. Est-ce que tozolanda pena ndenge Papa Simoki Mbango kyangana kotambola?
misala ni biso tozo sala papa deba mama mikala ba temisaki bakoka basalisaki bato maladi papa deba zaki pembeni na molimo santo basalaki miracle nyonso tu oyo papa Simon Kimbangu bandaki kosala papa deba bandaki kodemere kati na bango. Et le long na yo papa Simon Kimbangu kiangani toza kosala na ye tolibi te papa Simon Kimbangu kiangana demere kati na biso nini o biso toza kosala oyo eza kolakisa ete solo ye aza kati na biso soki bizaleli mabe biso tozolakisa te soki koyina na kati na biso oyo biso tozolakisa te na ntango wana papa Simon Kimbangu kiangana azala kodemere kati na biso te tozolakisa bafruit ya kitoko kati na biso te yango balobi na biso awa moto oyo azalobi ete nzambe aza kodemere kati na ye papa Simon Kimbangu aza kodemere kati na ye il faut atambola ndenge ye atambolaki ndenge ye aza kotambola na ntango oyo nga nazo tokotambola ndenge nini batata mama yango moni nzambe amawa le 11 janvier afongoli soirée pona mawa na ye na 89 afongoli soirée wana ezali po ete akokopusa kaka biso pembeni na ye po amoni makambo eza koyela ye nzambe akomonaka ayebiki efo nafongolisa soirée pamba te na 92 biso toza kokende bana oyo bakotikala na pasi bakotikala na souci mais avant cela il faut soirée efongama po bazala na kati ya mabondeli po na kati ya mabondeli wana pa nguya ya ngani nzambe ekokita kati na bango na mabondeli wana afongolisi soirée mais lelo ngai na yo toza konéglige likambo yango mais molimo ekoyela biso esika nini pamba te molimo ipona yela bino il faut bozala concentré esika moko bovanda esika moko bozela likambo ya tata nzambe ekoyela bino po bapotre basalaki yango tomonaki ayebi bokende kuna na ndaka nzambe bozela ngai esika wana molimo ekoyela bino ntango molimo ekoyela bino bokoparla langue ela ntango wana so boparla langue bopanzani mokili momimba po ete bokoteya liloba na ngai biso molimo ekoyela biso kaka na kati na basoirée spirituelle total depuis 89 Tilelo, combien d'années déjà? Combien de personnes ont participé à la soirée? Mais moi, je voyais la mission de Ngeni, batata maman. Tout tambola ndenge, papa Simon Kimbangu aza kotambola. Soki tolobite solo toza azakat na biso. Soki tolobite biso pe toza kat na papa Simon Kimbangu. Kiangani, tout tambola ndenge yaza kotambola biso. Pour la bosouk sakuna na 1 Jean 3. 1 Jean 3, 24, par la Bible, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Papa, maman. Bah, oh, biso toza kotosa. Biso toza ko prétendre que toza kotosa ki kamba tata nzambe. Soki toza kotosa ngo pena na motema na biso mobimba. Ndeki tolobaki on ebandeli. Nzambe akozala kati na biso. Nzambe akozala kati na biso. Soki toza kotosa ngo vraiment na motema mobimba. Toza kolanda ndenge likambo na ezali. Et puis l'esprit ya tata nzambe ekovanda kati na biso. Tokomona ete soki esprit ekoti kati na biso, tokosala ma miracle ya ndenge na ndenge. Oyo tata nzambe aza kolongisela biso na ntango oyo. Ye alobi ete eza kosusu mosika te. Likambo na ye esili elingi okatama. Mais avant likambo na ye ekatama, esprit wana liboso fo evanda kati na biso, fo ekota kati na biso, na baoyo baza kotosa. Po bato oyo mabe bakozala lisusu te. Mabe ekozala lisusu te. Bato nde ya malamu oyo baza kotosa, bango nde bakotikala na kati ya mokili po ete bakokosepela.
Bao baza koto c'est ça ka te que non biso ba tous vivant. Na o ba kufaki soka kufaki na komba papa so yumbango agola muka pe akosepela. Mais oh Dieu soit mabe. Oh yazana héritage mabe. Azana enveloppe mabe esprit wana e yakati na biso e vanda kati na biso. Pambate esprit wana soke vandi kati na biso ya wana nde to kosala na misala oya papa so yumbango o ya tindela biso na mikilo ya poto. Ba jeune fille ba kobikola. Ba jeune garçon to komata ngomba to kotia liloba na ye ndenge toza kotia ngota ngone surtout na ba voix surtout na ba radio na ba télévision na kati na ba culte ya ngwana ba jeune garçon to telemi point to loba liko ba so ngomba. Ba jeune fille faut kotubela. Et ba vieillard va interpréter ba songe. Oh biso to kolota. Ba vieillard va interpréter yango. Mais ba jeune fille faut kotubela. Est-ce que c'est kotubeli ba jeune fille? Est-ce que c'est de tout béli? Ce qui n'a de tout béli, c'est-à-dire que dans la retard, moli mo wana na côté na bisoté. To luka moli mo na côté 4 na biso. Po ete bilaka papa tso mo ko posa. Moi buke to zangi na mona poka lelo, tike ko kozala boye na komba tata mona pe, tata moni mo sonto. Amen. Tout est mato mona. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est au toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mondimi eba kotuna ejali kojela yo. Mondimi 1, 2. Mondimi eba kotuna ejali kojela yo. Mosala oyo na pesio.
Baba.